bana kini bana monde entier donc balobi veut dire que Congo America TV et na ba innovation et na masole belé donc na minso to vraiment ko annoncer bino une nouvelle tranche sur Congo America Télévision donc émission na bino sika o bino bozona kati ya Congo America TV intitulé tranche de vérité c'est-à-dire quoi il n'y a que ça veut dire que non véritable motema et robimandi na kati ya Congo America. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Congo America Télévision avec Patrick Mbouya le Mobutu de la presse. To beta pena mboka wana ba masolo somo donc et puis ça va cher de poule nanzoto. Ah bonsoir. Bana Kisasa bana Congo bana monde entier. Ezala malamu mingi bo ilandaka mingi Congo America TV et pas ya boss nango pas de 5 Mobutu ya presse donc il kangi masolo ya ba presse ba internet quoi donc na mikidi koto yo mutakangi internet mutazo internet en otage et ça vraiment pas de 5 tranche de vérité zawana et mais sommes raison na tranche de vérité donc iboyo ka ba vérité ya mangambutu o ba ko sarabino bana kini donc o poto donc tranche de vérité zawana et pas ya ouais bana kin a toza na États-Unis bino boyebi Oeza yaya na bapoto donc toza na émission na bino na chaîne na bino bolingaka mingi chaîne na bino Congo America TV et c'est notre tranche moko ya sika boko sepela trop beaucoup ya yambo eloba vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira la vérité vous rendra libre donc ba vérité ko rendre bino libre boko soango na tranche ya sika Congo America TV et ça bino donc tranche vérité de la vérité à son mot, bon ça pété, bon s'abonner belé, bon c'est là, bon venir en goyo, bon ça pété, bon anda Patrick Mbouya, le boss, le très boss jeune, bon anda y bon c'est là, bon découvrir la vérité oyo et quoi aider bino pour que bon avancer, bon y ba oizo les gars na state, bon ba Kolo state, bon ba mboka et ko songa bino pour na mama susu, bon tu as une America TV et ça les bino branche à sika vérité, tranche vérité. Donc wana ezali koloba oyo nyonso boyebi ozaka na sekele na moko nga partager mais obanga rozwara espace te ya kolobango yaka benga numéro oyo bomona na se wana bobengi boko développer makambo nyonso soki pe ozana expérience moko boye ya vie makambo moko boye nga kopona kopesa kote ya bana na biso ya Congo bazana banda mboka pe na kata mboka bayebela ndenge nini ya kosala kwa benga numéro oyo to passe la vérité. Chers amis internautes, bonjour. Place Nyoso, campagne Bozo, Landabiso sur Congo America Télévision. Congo America Télévision, oyo tomesana bon ko elabino, bon masolo, oyo tranche nepso to bengi, tranche de vérité. Na kata tranche de vérité to betara ba masolo belé. Vraiment to bengi bande ko belé partout place Nyoso Bozali, bande ko Europe, bande ko Amérique, bande ko Asie, bande ko Afrique, ya Océanie partout. Ozana vérité moko vraiment lingi ko bimisa. Oui, que ceux qui lisent le betami et que l'équipe na réseaux sociaux et que sunga bande ko ebele so ko za musika moyen vraiment ya ko joindre biso a ezate pona ko passer en direct de l'émission o sala une vidéo o sali vidéo même le téléphone na yo tindeli biso to ko tia au cas contraire o benga biso ba numéro ezawana sur WhatsApp to solo la o ko bet la solution na o en toute son entièreté et puis biso to ko beta enfin que batu ba balanda biso. Vraiment nabi ke boze belé bato balinga Congo America TV bato balinga tranche de vérité masola lelo vraiment ezali solo moko ya pasi mingi na motema na koyoka ezali solo esalama ki bongo na niveau ya Kinshasa capitale nationale RDC sauf que moto ekomela ki aza musika te na ngai aza pembeni mais sauf que c'est pela vraiment te koleka na écran ye moko nde moni apesa ki biso li solo nyonso a expliqué biso vraiment ba détail nyonso yango lelo nga moko pas 5 le Mobutu de la presse na ye enfin que na betela bino li solo wana bon li solo wana iza li solo moko esalami bongo na Kinshasa capitale na biso nde na lobai kaka iza li solo entre des personnes c'est-à-dire moi na mwasi na mwana mobali o bazaki bon na niveau Kinshasa bande ko vivre comme étant bon toloba ba fiancé quand nde toloba mais bon comprendre na famille ya mobali ba baki la fille et puis na famille à la fille ndambo batu baibaki les garçons mais batu musu banda ko ignorer les garçons en question na la fille en question bazali ko tanga classe moko bazaki âge moko ko loba bazaki âge moko mais sauf que na classe moko banda ko tanga bon ndezala batu balingani baza classe moko bandi pe bolingo na bango ndezala kaka
na niveau ya université ya classe et auditoire pardon bat bayebaki que non effectivement jeune homme wana vivant na la fille Kingandi et puis la fille X et maintenant le jeune homme X. Les histoire mo boy vraiment et umelaki bandaki vraiment na niveau ya moi C bandaki na niveau ya G3 bandaki pardon na niveau ya G1 passer GD bazo continue toujours cause ensemble. Mais sauf que tolingaki to qui na bino moi mbango vraiment te nalingaki natalisi ba bien fait ya mobali natalisi ba bien fait ya mwasi après en conclusion to conclure les kamonini o e komelaki bandeko. C'est-à-dire quoi? Bolingo ezalaki nango ndeka tolobaki la fille ya bandeko qui n'est pas un garçon au kende bayambiye bayebiye kande bino boyebe ezalaka ezalaka moi facile mwana mwasi ayamba mwana fanya mobali et que mobali ayamba mwana fanya mwasi mobali avayamba na fanya bayamba ina fanya mwasi très souvent bongara soit à sa fiancée soit à bali déjà mwana bango. Mais sauf que la fille ya ndeko qui n'est pas un garçon et ya bandeko qui n'est pas un garçon bayebaki vraiment comme étant que oyo mwasi ya mwana biso azaki libre koya vandi ya moni chéri na ye basololi masole sili azongi tout ça. Les garçons en question abande pe okepa wa la fille mais soit okepa wa la fille bayebaki te kazaki chéri na ye babeka ke no mona classe na bango ba mesana ya kotala ye mais ezala mo bato yo ba santaki que effectivement awa lisolo ezali grand sœur à la fille ba grand frère à la fille moko ayebaki lisolo wana papa maman bande comme so bayebaki kaka oyo mona classe. Mais sauf que hier ande qui n'est pas la fille moi différence c'est là qui par rapport à pas na bango mobali bande ko mona moi si bien pas na bango mais moi na moi si so mobali qui pas na bango ko tala e bon na bango e bien ba teki tu avandi ba solo na moi si na e o na famille ba parents ba bi ke ata mona classe na bango o quelques-uns na kata famille ba bi ke non asa chérie na vivre na e. Mais sauf que le grand sœur ya la fille ay ba les garçons soit moni pe opé c'est mbote mais à chaque fois so garçon pesi mu Congo ande ko tombokela leki na ye non mobali ozui opé ça yo nini bozana na classe moko tout ça ah mais classe moko ils en ont le côté tout le monde ba bazai pe classe moko baza âge moko même basali ma campagne un jour babalani ezala nango. Mais sauf que grand sœur ya la fille ande ko télé mais toujours la fille ah yo moi c'est kitoko boy moi c'est la imbinga to boy te garçon na boy classe moko opé ça yo nini. À chaque fois la fille so grand sœur na ibisi ande ko ya ko les messieurs. Mais les messieurs qu'est-ce qu'ils disaient abande ko lobaki non ngana osala effort na vie o bande ko notam sou bazolo bazoko ignorer siranga bien que na na le hoté tout en classe na osala vraiment fort un jour papa na bino la ta veste na ngai maman na bino la ta vraiment super na ngai et puis ba grande sœur na yo ba mona effectivement moto bango bande ko négliger yende comme tabalio et ngaki servir bon pe na leçon parce que ngana linga ko na bolingo solo la fille pas aki na malamu tout ça bazo vivre ensemble et ko coïncider une fois. Bon, presque on a tout sabino to qui na côté positif. Donc to expliquer na bolamu ya mwasi ya mobali et puis na bere o ya ko sala après pour ba chiter les lots et inda ndenge indaki. Ça arrivé une fois moi si la fille en question ba ivana mobali une fois la fille tombaki enceinte talara mobalité ni présentation loté moi ça zizemi. Ce quoi tali non niveau classe on a na déjà niveau déjà likolo boy. Bien que nan babali ngate tout ça est-ce que ngana rolongo la lisusu wa zemi na temps o vraiment nazali et puis so zemi on a longo la ngote est-ce que na temps o vraiment ngana go bota na bota ba sentenga mukile yo ka vraiment que no tala x y ba sentaki et puis ya ba yo ka ba sentenge pa nani ba tala teke kingani ba tala o collègue na bien camarade na ya classe et ou pesa penza bien té la fille ya ipsi mona mobali e ka mutunde pela moto so biso mbali toki no mwana mwasa abiki azana zemi ezaki bon nelanga mais mwana mobali ya zone nouvelle wana amela de gobele ama ya pio donc pour dire que non nouvelle wana est bouleversaka ba oyo ekomela bango bayebi mamna zoloba et les garçons avec nouvelle wana les garçons le roi linga ki la fille azali na choati abaki bon ponanga ata mukile oseke ko finga ngai pas isa penza gravité dans le sens que na wasi metant que mbali na potana mais na souhaité to botana yo ya problème té la fille lobi pana biso isa la catastrophe grand sœur na ngai avant bala ba ngrosaki grand sœur na ngai bali ya famille liboso avant bala ba ngrosaki nga tikali mona mwasi ya suka au fona salonnaire na ba parents isa la qui vraiment catastrophe mbala bisko to rosala ndenge nini bon moi moi c'est en tout cas ngana mona choisir te tolong la razemio les garçons habités ngana go bomate
ma beso na linga ki na linga rayo nebi que ça ils a passé comment qui et le katobo ça n'a pas su la fille du fait que garçon vraiment insisté que la fille amonia a wanga na robot tete la fille zongindaku akazu ba kisi ba mela aja salini ameli ezaki bon la fille a comment ko signer ndeto ebika ndeto lobaka zeme bima ki mais et senga ba sala écritage mais sotali la fille comment dit tellement pâle sotali moni ke likambo ezali grand sœur na mo landela ye yo na mono zana zemi c'est que garçon na ka boy grand frère na ndenge moko et les garçons en question andé la soupongité andola la soupongité parce que azo banga lelo somo na sanga na kufi ezana moto na ngai mais bo ke loni ne koma ki arriva ki ezana nui moko la fille penza façon yoka ki habité lelo nga na kufa na mona lobité et ça qui bon vers 19h abengi chérie ne on a téléphone allo chérie en tout cas na minchoni na zo bisayo il y a pas moyen na moni soit na signalera na famille que non na meleba kisi pona longola zemi ou soit na ebité na sa na bomba na kufa les garçons yo mosko vandara ou vandi ba bengi wa pesa nouvelle bongo na ba 19h les garçons zo qui palpitent na nengo sa na te ba esprit ba idée musu te zo ya kimana yo sala boy est-ce que mais habité dalinga mwasi nanga na okimate nzamba osunga mabe ekomela ete les garçons sali effort ya ko moraliser la fille tout ça mais boka décision la fille azwaki la fille lobby son abisi ba famille ba rotanga pression juste donc na point mon en kokaté c'est rana loba vérité puis vérité ne c'est ngana tanga kombo na yo maintenant ta la son atangi kombo na yo pas si o yela yo na famille na onde ba yambara ngai. En tout cas, peut-être après na biki mameleki bien andimité famille na ba permettre yo balanga susu. Ngana bombara nouvelle yo. Na ndimi na ngana lala passion yo so esala na kufi na kufa mais essaye loté mais yo ozala au moins sauver. Ah, les garçons place avant qui et andima na no loko anate. C'est vrai, yo dévoiler ngaité ondimi vraiment ola na pas si o peso mabe ko e kweleli yo donc e ya ka ba ba tezangai. La faire bi oui na ndimi yango. La fille FC garçon na suis sim na ngai parce que loko ikanga e ko sala ke ba makamno sur sa téléphone na suis sim na ngai na obuka ngote mais na ta on a set tapis na chambre place na tango tapis na ya ba tapis na tellement collé na pavement et ça passe il faut ba tombola ba monango na obomba sim na nga na se wana téléphone et ça sans sim so ba lokio tout ça ba message ba monelo monte mais nga ta na kufi na sala bon pour na sauver yo mais yo côté ozala so yo ki zalara mayele même classe kende na yo poso kimi classe ba yeba ke non eza zemianeza ki ya yo mtolongo lisinga kende na yo université bien que ozala l'est mais kende na yo nga na bomba ra nouvelle wana bandeko so na betele bino moi parti o eza parce que eza juste ko lakisa motema ya mwana mwasi ya boy eza vraiment pas si eza ba rare parce que na Kinshasa to yebi so ba situation boy vraiment zali mwana mwasi moto olinga kufa abo ma vérité olinga dévoiler vérité ataya okufa nyana sima so ba kambali ba obeta ya kende wapi choix exacté malobi vérité mais la fille andimi ko bomba sim nae andimi soka okufa nyana butu akufa mais les garçons à la sauver on est abongo tunga total sabino kaka niveau ni bolingo ane zalaki pe komaki komona mwana mwasi ko signer okufa pe ko sauver mobali chéri ou ande ko vivre nae parenthèse mais il y a arrivé la fille en question grand frère na côté la chambre moi déjà kangi va bloquer ba sima moto grand frère na ibsi abikeno na muta domaine médical na omona oti ko sala avortement ne salami complété ngana osungoza leki na ngai fungola mutema ndima na osunga yo na ibsa motuté la fille mona qui choisit le grand frère na approcha qui abi oui matangla yeko mobile te ki za x b za y malgré grand frère na ba mobile ba vivre na c'est oui effectivement bon na avorté mais na meleka ba kisi na ndenge na nga na ndeko banga tout ça et a aidé ngai quand frère na bouton na APC batonga et puis le lendemain a eu petite sœur nae a mis pas camarade de moi par la médecin ba salé qui héritage l'équipe est très bien on a les garçons en question a bien nous suite téléphone à la fille za ko kanga ya vandi na donc avandi na te mais ala li pongite botu mobimba ala muki na tongo a se camoufler quelque part azoluka benga yeba mais muto pe a benga pe cette information azati la fille est mon numéro est lekate bah ça la fille qui héritage qu'on appelle l'équipe bien azonginda tout ça après na butu les garçons la fille a bengi garçon a signalé Mamoudé Salamaki garçon là est tellement soulagé de joie il est très bien il est qui n'a pas si mamikolo une fois garçon vandi ba mpia ka Kinshasa ndeza ka mpia ke betier na benga na chéri na swazapi
abengi la fille ah ozapi anena selo moko mais na mwa piaka tout ça la fille nzoka ndeda ko bima ki basala esuki weka ba fille balinga ba suki bakabelo ba plante mebele bele bien $20 ndena maboko les garçons bengi ayo ki bongo ces garçons ça va tout na quelques places boye car siko les garçons pas eu transport aye bakuta na zui mbongo alinga sala suki apesi les garçons ah mbongo zo yango voté ngana isala suki tala ko boye zwango kaka salela on les a dit bon peu point fort bien fait la fille a qui on se pose que là moi si malam la fille pas zongi na ndaku ba continuer peu ko vivre et ko arriver et ba comme ba examen à souka ba passer classe bon fallait pas passer deuxième licence na koloba parce que ba na première licence ba on mi balé la fille a belaki on a la deuxième session la fille a beli santé dérangée il y avait d'autres examens où la fille fois ça là mais du fait qu'il était souffrante moi ça a ça examen les a quitté et heureusement bande ko vivre na chérie na bazai classe monde tolobaki a bengi les garçons ta la session za boza boluka ta camarade nanga ta moko o aza kuna na université a ko tata na auditoire na kombo nanga sa ta bisala salama komaka na papier te kombo nanga les garçons habitent ngamo na ko ta na seul examen on ah c'est vrai ça garçon koti il a une affaire 6 examens à ça l'examen liboso le lendemain lobby nango sous soyer à ça l'examen mi balé tout ça à ça l'examen nyonso wana na c'est notre deuxième session ba délibératé ba délibérer et ba délibérer la fille a zongi na cours moko parce que pourcentage ezaki na moi c'est ba cours on a sur 5 les garçons longoli et ka cours moko les garçons na azaki na échec grave mais sauf que ceux qui a une fait que na échec léger ba on va faire passer la fille classe on a les garçons déjà zui na passer classe comme mention, il y a une mention interrogée, c'est-à-dire qu'il fallait ça là, examen sous forme d'interrogation, ou fois en effet que la moitié pour passer classe. La fille, elle a quand malade n'a continué, les garçons ont 10 000 sous pour que ça l'interro. Interro les agis n'enini. Bah va na kiti boy, va na ba cher maître ndeto benga, ba professeur ordinaire, ba vandi une affaire ya te ba 7 ou 8 professeurs, yo koti au tirer question moko tirage sort quoi. Au tirer au papier moko au tirer, ba tali genre question ba poser au répondre en haut na minute na mis sur professeur wana nyonso. Wandi ko poser question moko. Tala risque ya bongo. Les garçons l'obité na kota na c'est la interrogation donc examen en disons. Yaza mwana mobali. La fille mwana mwasi so ba soki supposons que batala ki na liste ke moto ça l'examen za mwana mwasi ndedi o mwana mobali benga garçon à l'université mais garçon ndimaki a signé na epakande tolobaka avant de salir tirage à question à poser question garçon répondre très bien en tout cas ça va merci bima les garçons bimi après une semaine ba ko délibérer la fille a passé LD deuxième licence ils a sengo ba tout nanda ko mais ils a examen falo ça la mais ndeni yo passer classe alors que université té c'est grand tiré que les garçons au bengana wana soit disant qu'il a pas sangé l'autre il me c'est l'examen il me fait passer en classe il y a solo grand tiré na mona ki solo ko bata vandika ni a passer pe classe bande ko na ngai boyoka ya somo pe ya mawa talara moi explication mukena pesi bino par rapport à bien fait ba ngomi balé et ngilo sa ke balingana ki ba notambola honnêtement ba ngomi balé mais qu'est-ce qui est arrivé ensuite pendant que les garçons vivaient avec la fille elle a une ex na yemo boy ba ivana kala a voyager kenda suki poto suki Turquie suki bamboka mo donc Turquie disons akenda Turquie a umela kuna balingana ipe ya bolinga solo quoi mais garçon qui a benga la fille a benga raité ba bosani ndeza ke non mutake poto yotka en Afrique bosana ngai na nepe la fille ya ko lingane jeune on a bete no lisolo ba vandaka mais les garçons ils baillent non moi c'est n'anga vana zana ina ex nemo boy azagi place boy akenda sur Turquie tout ça mais bande ko likama moi une fois les garçons en question mon comme ça vandi la fille a ibissé chérie Léonard Bima donc etala bande ko na biso bazala na commune ya Lingwala to kende faimo biso nyonso to kitala bango après to zonga na poko le poto mo neza mo passi ça va bébé problème ezati la fille a bimi aketa la bandeko na ina lingwa la randa lobaki yango na bandeko mibali yo baola na ngai so ivana moi si mo ba tambola moi trop quelle que soit la place akenda yo yebi mais ça toujours maele linga holande la penza mingi oyeba parce que la fille en question ndeko bima moi trop bien que la place mso ndo bima so komi penza benga le messi na komi neni ça va to benga ya mo pe le messi bengi ba soli pe très bien mais keba bon ndenge abeti wandeko basi bolimbisa ngai parce que les sera lelo za erreur uti pa mwana mwasi bon mwana leti na otakine bino nazo
nazo coincé bino, ce n'est pas ça. Ils ont juste moi la vérité à tout loba. So that ma bena part na mi bali na ngai pena takine mi bali wana, mais sauf que le love me koele libino quoi. So moni la fille ba moi trop landela ka moi mingi oyeba. Et la fille en question bina oketala bande ko to kende famille mo bimana lingwa la, kotala bandeko. Ça va problème les garçons en vandi. Mais il arriva qui na soir les garçons fallait que sont kisi quand des alamons tout passi habité au lieu que na sont mon premier na son pharmacie na que sont dans la pharmacie et va côté à la fille parce que a oumeli peut déjà 20 heures depuis mai mo itis quoi ben ngaité ça va a qui sont kisi na pharmacie côté ba la fille alinga son anda ko exprimer kangi le bité so mata secret na coin o vanda so moi sino a comme na era kozonga nzela oleka yango kaza nzela musuti o mona les garçons idée payé les alaga sont petit cravandi nae era vandi na otala nega téléphone les alaga amona na musika amoni chéri na azoya accompagné na deux personnes batie na katikati pa ba jeune garçon mibali mais moi sinanga kingandit entouré de garçons boisunen bon azu courage comme bala telemi inde ti côté on bandeko ya wo era komi alobi lo monter amoni la fille bon ça moi panique abanga moi ndambu et réaction la fille ndé comme ça qui réaction n'est bonne avant na kutu azwa idée na ya vendre place moi bandeko nazo moi simamuke les garçons ndeko benga fille ezo sonner o yambate ya moi sonna yambie o nazana ozonga kala mingi te tout ça oza wapi o nazana na place nepsa kiyo téléphone ekati benga la fille o yambate ndé motiver garçon qui vendre na coin wana aziela yi. Mais n'andé pas hier comme quoi on a dit qu'on a essayé bino à mon la fille aux on a les deux garçons à pousser ni pas ce courage à qui tali la fille elle a dit moi un peu angoissée moi ko bang ezo qui est un peu anxieuse pardon la fille en question et tali avant de gagner les garçons pas eu courage ni ni côté outil ça va bien on a battu bango banane allez abc ba garçon na bomoni ye comme on a kingandi chéri na to vivre na ye yo chéri omoni garçon on est sérieux ex na nga wana to zaka na ye tala ye yo ça va problème te ba garçon pe ba luki bazongi na bango les garçons abendi la fille mopandi mais yo epse ngo kino tala soki ndeko na bino bandeko na lingwala et en plus c'était toute une famille mais dans ma grande surprise na omona yo moko ozozonga na bana mibali et ça la mbongo ndeni bandeko no bazapi ote bango bazonga ki avanga yi ya bazonga ki ngana tikala mo muke ya omoni na ozonga na kutenda na ex na nga oka na ko na biso tout ça pondo ya téléphone te poani ote na zaki na mutuka na ndeyo kate bandeko na nga yeza pasi neto lobaka bana basi baza maele makasi neto lobaka moi ça leki mundele na maele moi si zoka lobya kosa yo ndeko na nga to sali nyoso kosa okaka neto lobana so 7e bête après les crapauds bolimbisa bandeko basi ba Hollanda tolo ba ngote mona moi ça za maele makasi koleka na mundele ndeko talaka moi rubrique na pesibino la fille ndenga manipuler les jeunes hommes qui n'a pas la famille bakangi a présenté pe mutune normal tout ça mais comme il était robenga moyena ya mbezala kité téléphone il a ko sonner na kata mutuka tout ça les garçons mon yo moi suspect bandeko journée en esal nini eleki les lendemain les garçons dans la fille ba monana bango pe les garçons ko le lendemain nango abenga la fille bakuta ni bavandi basoli aneza bavandi si sous moi dossier on a mis ça basoli on sous moi bien eleki nango pe après une semaine la fille a bimé les sous mais avant bimaye par les garçons bavandi pe journée ote no qui pas grande sœur nanga mo pire sœur na moi na gambela tout ça ngezo abilo au monde ndeza la kaka ça va la fille a bimé akei les garçons bengi pas mi téléphone na commis déjà tout ça ça va basolo lipe na muto ke no luka na suka pe la fille azungi abingi les garçons ndeza la kaka mais pendant que la fille a ba rubrique wana nzoka akenda omona na ex ne wana bandeko likamba okamo likamba pasi les garçons innocents ngani confiance ka yebele bolingo kaka et ko arriver une fois bavandi appelle moi ekoti appelle wana ekoti kombo akoma bakoma kombo wana Yann donc net hier YAN Yann parce que les garçons en question ex wana comme on est à Yannick ce que d'ailleurs Yannick mtabengi les garçons monaki na téléphone à moi si nae angaki atomboka c'est que les jeunes moi na mais bakomi docteur Yann
ah docteur Yann pose age faut aller on a ibasi baza maile baka skoleka mindele bande ko ngai les garçons moni Yann la fille quoi zui ah benga benga ya watungisa ngabwe ah mais yamba téléphone o te na yamba ngate yamba ta boyi ko yamba téléphone a rejeter le téléphone va vendre va continuer les solo a rappeler les sous les garçons me disent mais yamba o yamba te poani a boko yamba les garçons sachent qu'il était à sentir que bolingo nanga ya komokota banzube journée l'équipe mais les garçons après ça qui est fort moi il y a un numéro wana a un numéro une fois a qui a meko benga numéro wana a ça semblait comme si a bossani numéro allô wana papi pichen o te ça yete s'il vous plaît on a se trompé numéro wana nanyo o te ça ka yete moi mobile déjà mais era tuna fille wana téléphone abi au camarade nangai soki Yann soki nani ça va c'est bon docteur Yann camarade ni à moi aussi garçon pe maye les gars ndezalaka muko musu avant de lisuba osola na la fille na chérie nae appelle les koti numéro inconnu les garçons ba solina la fille façon la fille sur le téléphone garçon a rien oh ça mobile il a jeune wana ba solo là oh kasi numéro ngo j'ai problème non c'est ça sim blanche na suis tenté la fille c'est ça sim blanche à côté na bien pour na quoi mona wana et là c'est la fille qui n'a pas garçon habité bon contre tant kaka non ça sim blanche mais numéro on a changé en ngoyo je ne mazo ka conversation wana nani ote camarade nanga inani cousin na ngai téléphone ne soke bungaki tout ça fala ça sim blanche bana basi les garçons paient maye les kaka abia ngamawa bolingo nanga koti nzube na ça neni pona récupérer il faut ça linga pe moi si mingi bolingo remeza laki mais ba fille quand ba bunga na ba nzela to comprendre mambango te la faire comme ko bunga nzela ba ko sebele mais ti siko les garçons na kanyi la fille na preuve monté bande comme consul la fille na garçon ba vandi ba solo là les jeunes hommes bengi era bengi les garçons il était tellement fâché trop c'est trop a joué téléphone wana ya moi sa botoli allô la fille pesa un téléphone te ko yamba te pardon ko yamba te asole la na yamba te bonen c'est que sona yambi so ezali solo mombo ya bolingo c'est que après ça moi chance belé côté wana eloko ni oya ozanga bia ko perdre kuna sona yambi mutu wana ki ezanga yi les garçons téléphone à yambi papa na mo obenga moi mingi na ebite ezayo nani o yo benga bongo tu na bo yo zanani tiens avec tous les respects que je vous dois na mo bengi na téléphone à moi sinanga nanga barara so ezana na nenga abete o tu na mo yebisa yo les garçons du courage abi c'est pas la première fois benga moi obenga copine ngai ozo benga moi trop ozo benga la ra nini yebisa na beno lingi nini les jeunes hommes abisi abi miaya na yebisa ore lo moko moni moi si moi ça da flair moi si alandara côté ma yezo chola et là on a sondera ya ngona il y a les garçons qui les garçons comprendre que non ma BDG côté place les garçons c'est moi ça na place ma yezo chola en tout cas merci le ma bête olobi na ope bien mais non tini yo vraiment regarder na ngene be ngaka na bisayo ndeka to soli ngene soko benga susu chérie na ngate la fille place là ya tombo qui pesa nga téléphone na ngatu azoganga les garçons kuna pe azoyoka ko benga lisusu copine na ngate la fille qui bongo la fille pena gangi alobi benga kangai sko ndeko mobali yo zarana ye ABC mutu mo zo déranger yo abenga yo te yo la fille alobi benga kangai les garçons pa yo ki la fille bina benga rai engela ksanine que la fille lingi garçon na kuna aza tellement important lingo perdre relation na te bandeko et ça là qui jeune homme garçon passe na niveau mo ya sakana te passe yo ka passe abia ba fille na so Kinshasa les garçons vanaki a conseillé la fille na mona motambola mabe ezanini onimoti kangai mabe nini omoni pa na ngai tout ça ndezala kaka la fille a échappé be échappatoire ka ndezala mais les garçons na ipe zobate akoma na maele ya ko se réserver na makamususu omoni so moni bolingo ko kota banzube so sentir que eza yanga ya yoka mais so sentir que no bolingo ne mo kende ato sali na nyonso e kende kaka parce que moi si so razu déjà goût ya que place mo boy et que mo kende déjà ata bo sa ne 1000 ans ok nae baba si baza bongo ok ndata regretter après na sa ke erreur ma ok kende nae bande ko na ngai la fille comment déjà ko kende et comment est arrivé ba camarade ya garçon ba comment la fille na les mêmes jeunes garçons mais bando ko ko yebisa été ba tala master ndenga zalaka ndeba vivre na ye master contacter ça les passe mais mon quoi ça courage
ya oyebi sabisi ah mon frère na elo mona biso na biki esala opasi mais oza mobali asime kaka omoni master na soki ngani xy amonaki na ni chéri na yo deux fois déjà na place tel na jeune homme collé serré ndezala kaka ezaka jeune homme betele biso na masolo mais ne investigation na yo zaka mayele conseil kaka mwana mbali pasi na mutema kaka et quoi arrivé une fois mwana mbali habité ngafuna mona penza ke ya solo eza boye enfin kina sa nini na benda makolo na ngai na université na faya mobali batunda na faya mwasi bayebi ki va vivre na les garçons kingandi les garçons obanga ke non sont abe komelie lelo ba otala nga parce que bayebi nga ba otala o wana zo ya olinga été na osala ko boni ah ça va les garçons mayele kaka et quoi arrivé une fois bon pendant que bolingo ko motengama les garçons pe étant que mobali akuma soko luka osala effort mo boye ya oluka déjà kolongola la fille malembe na motema afin que so pena ba boye bien a okani ba passe ya ba niveau na so ndene nte so ando benga 10 fois na journée akiti sa fréquence o benga ya kitongo na moi 4 fois so na semaine ando benga ya msusu 20 ou 30 fois kitongo na moi 10 fois et comme pas vendre raisonner ma monebe mususu mais la fille pas ali mo kita bolingo parce que moni ke bolingo ke nango déjà asali oga ko sala et aussi mba souti les garçons na minute wana ande ko déranger déjà fille mort boye peka na quartier a déranger la fille la fille a boyaka depuis qu'elle a déranger la fille a boyaka a so déranger la fille pas boyaka parce que moni kuna bolingo déjà côté nzube et quoi arrivé fille au garçon comme ko déranger a komi ko pesa moi chance on est les garçons au wana moi si na ko sala ba bébé les moni que trop c'est trop bazolinga déjà mbanda nga petange mobali na ko kufa boyete na linga na nga déjà ta mutu mo poso na lingi ata ya boy na nga na da place mo déjà blindé donc ba mécanisme de défense psychologique quoi to benga donc à se défendre naï psychologiquement pas à la chimie et une fois les garçons bavandi quand on a fini wana ou après ko tricher bavandi te pardon les garçons qui na vendre na ko mo na quartier ba la fille a de tenter carrément la fille a les mêmes jeunes garçons les garçons poussani a telemi a dit ah yo les sous na les jeunes hommes oyo ezani no juste la fille a eu courage à bio non yo ngano déjà to boana na biso tout ça les sous pourquoi on continue Hollande la vie na ngai bandeko passe na motema les garçons yo kaki abingano to boyana déjà bien ngano to boyana déjà ah parce que talaka ba wanga ya mi internet ils a participé mawa ndeko moi ça wanga ni mona mobali a ebisi ya lobike ngana yo déjà si to boyana na comprendre pourquoi aux Hollande la vie na ngai mona mbala zaki tellement choqué place wana mona isumingi ya lobezate abaluki akeinae quelque part ils qui passe na mutema quelque part ils qui pega malamu bon nzambe car les garçons en question linga ya mona na miso effectivement o nazo capable tout que non bazo mona copine na yo na garçon moko ils mamba solo et a confirmé qu'il y a un bon moyen moko a vraiment décision ya otika et puis il y a aucune décision ko stimuler relation na sika o epa comment déjà ko tisser et puis il y a ça qui est fort wana relation sika o ya lingaki ba continuer ko kumbana ensemble ba kumbani ti lelo na wabisa bino bandeko wana baza na niveau Canada et arriva ginenge nini mwana mwasi ya boy les garçons na wabisa bino awande kolanda déjà fille mona sima parce que santaki bolingone comme une insécurité et la fille en question era iko ndimaye et koto place azalaka ba boya ki carrément ndatika ki na ye vraiment akumulanda sko la fille oya sika kuma ko linga menzamba la raté asala gi grâce les jeunes hommes en question azaki na dossier moko ya na accès Canada fala voyager ki Canada et la fille oya kende ko linga et coïncider que ye pe azana même démarche na accès Canada tanzamba nda sala makambo na ye bazaki suna choité les garçons expliquaient la fille la vérité nyonso la fille à mon avis a trouvé un garçon qui était sincère a piagué vraiment chance wana nzamba sungi bango mi balé bazui ba visa na bango les garçons tala lobité ngana rotika boete na otiko boya ma quelque part ba pesinga pasi et na kuta na mutu mususu après tant que tu as mingité pendant que tu as gagné zo inda na lingi mutu mususu pendi me pesinga chance et la personne en question est pas dans la même procédure que le Canada na ngai en tout cas na go go misate moi si on a fona bala ya vanto kende poto il faut na honorer les garçons pourtant qui étaient mobali malgré qu'il était encore étudiant. Malgré que la fille on a boyé qui était toujours étudiante classe moko a boyé na université comme on a raya kolekana lekana et les garçons ça les fort à lukimbongo a honorer moi si walinga ki on a mususu
a balié a fouti ba 3 ndenge senga penza parce que linga ita ya suko zonga Kinshasa aba na raisonner na obala nani parce que na Kinshasa la Guinée suna mutute place yeza ki boya ki et rabali la fille ba voyager ba ke Canada bande ko na ngai mamba soni pe pasi na mawa na sima nango bat ba mona ike no akei poto abali akei poto abali ake poto asundoli mwana mwasi wa souffrir na ye aza mobali mabe bato bazolo ba ki vérité makambo te vérité makambo za histoire nyonso nga na beteli bino et lelo la fille na Kinshasa koma so rotambola akuta ina mutu mo ayebi les jeunes mo voyager o ayeba relation na bango yenda kuma la première yo kene koloba mwana mbali ona mamba sala ngai na kolimbisa kai jamais mabe o ya sala ngai ye vraiment mabe ni ya sala kayo yo boye olandino ex na yo pa utaki tirki yo monike na uti poto muntu wa refula ki Moscovitch neto bengaka o bato to ba refula to bengaka to benga Moscovitch quelque chose ne Moscou te yo landi mobali ba refula na Turquie alors que tu vivais avec un Canadien on pandi na sans pour autant oyeba pour dire que pressé ça mabe il faut toujours revendre kimia rosela. Et le monsieur en question, il fait sa vie calmement. Moi, c'est na Canada. Et la fille, na Kinshasa, elle a commencé à solo. Mon ambali wana olimbi ça a été. Bota mamni na sala. Bota mamba sala. Qu'est-ce qu'il t'a fait? À sala le côté. Boya qui y a eu décision na qui. Et elle est le moi ça commence à lingi mobali. C'est mon micro pouf bakabwani. So lingi mobali vision nga ngabo vision nga mbala mi manga poto. Yo mbali mtolinga. Comment est-ce que yo tel symbole vision OK, ils a mbala mi poto. Boso mbali wana vision ils a poto te. Pour dire que la fille a commis tellement troublé, a comme le moto par ailleurs mais mais na poto pour mon appel qui est pas comme na poto a égalé les garçons alors que ce n'est pas ça. Na mabe oyo salaki o tika pika na Kinshasa o kende poto te o kovanda wana mibali ne mibali poto basi nde basi ya poto kitoko te ils a kitoko te alors que na Kinshasa comme lelo so moi mobali akelinga mwana mwasi ba basi Kinshasa ba olinga shooter ote ngaza na fiancé na ngaza na Londres ngaza na fiancé na ngaza na Canada. Dans un festival aux États-Unis, en France, papa, pour tout le monde a passé. Alors, quand on est en spécule, on a mututé. Nous sommes influencés en Atina. Peut-être mutu mo be kutu yene kutu même pas relation ko solara normal. Donc ba fille na biwa na garçon to komi ko lukara ba to libanda. Alors que mutu so za na kin pas vivre mieux que les rabiso tout ça na poto ça na ngelo kota. Même oxygène to pe ma yamba pe ma kuna na poto na kuna na Kinshasa. Bien que avantage ya poto za na magamu susu mais to tika za la complexer na poto. Mali les bêtes sont dans d'autres pour s'échanger moi 10 francs les tout le monde qui besoin de commis danger fin du monde non et puis biso tomber dans la poto photo tika influence zangatina so que Kinshasa ba tune swana Kinshasa ba onde bazangatina mo piétiner ba na makolo basi ne somme kilimba ne somme kilwa komi ayo en tout cas ça conseil to ko pesa lelo li solo to beti lelo la fille tika na Kinshasa tika la serre quartier ma sole ko maraka ye mobala salema be aboya ya bala moi simsusu akenda moi sana poto zoka yenda boya mbali ya batu me voir même ba camarade de la fille moi mon bali opina ça mabe aboyi camarade na msoko ke bala moi ça me poto maman na ndenge nini makambo e salami na octobre et pardon na septembre il y a 2016 il y a 2017 et après na mois de mai il y a 2018 mon bali na moi na Canada après 8 mois bobo na moto après 8 mois ba passe au PC ya bali moto ne va voyager bino olinga ils après combien de temps que non ya te humilité ka siko ya boy camarade na biso ba boy na ke bala moi c'est sous mais fala sala nini est-ce que pour na so bolena moto boy ni faut ça la 5 ans bien il en avait 3 ans pour c'est qu'effectivement bobo na ko zo ki temps non il y a une relation supérieure très rapide relation vrai petit kali net ya génom mais tikali donc ça juste tourner à côté ya bande ko ke photos à la rabatu yozo vivre na mutu mo wa venir na lobi nzamba yebia oza mutu munene yozo négliger ye pona mutu moko boye o ta mosusu yo monique yena za danger na minute mais alors ka na mo lekinzela ika ba pesa passe na vie na alika en tout cas bandeko tous a conscience j'espère que les solo to beteli bino lelo et tei bandeko du début jusqu'à sa fin to mona ki batu mbali balingana ki bolingwa solo avec toutes les explications il va après votre pesa kibino mais na tamo ya muki ya suka mona mwasa apengu ya bungi nzela parce que jika moboe refoule moboe ya utaki tiraki ya zonga ki na Kinshasa ya moniki mbali nde yona et mobali oya zaki na ya négligé ki les lois na Canada na mwasi na pour dire que non était abiso atamukili toti kana no kolanda na matos likambo d'influence toti kana no quelque part c'est pas bon quoi en tout cas nebi ma solo to beti lelo et au terme de Kebelo bazolanda biso ba comprendre que vie est partout
bana poto te mibali basi baza partout parce que ba relation mingi to mona a uti poto kei poto sala bobo balani après ça ba okabwana to monde ba oleka ba réseaux sociaux et ça la show ni peut passer linga beaucoup tana mut na tanga passer bo kembi na un jour abosa na ba passer au mona na ensemble te ke yo monika manga de te li weli ma obuka manga ere obuka ngomi ero kitana sanze to lia batsu ba ba weleli ba botolio ozomona alors que tam susu manga mbeso mo ezaki pembeni pe ezaki nango très important pona yo donc photos zara mayele to za mayele te ara biso to vivre na mokili oyo ezaki bongo konga America télévision de moi-même Patrick Mbouya le mobutu de la presse ono soza li solo na e partout place na so bo place na so zali soza na difficulté à tinde sur vidéo même par téléphone contacter biso même par voice beta li solo na to lection na konga America télévision so bolingi en image yo moko sali vidéo tinde libiso et vous avez vraiment c'est makasi to jeter déjà vers la fin de notre émission on peut s'emboter na ngabongo na batno so soutenir na konga America télévision en commençant par toute la famille Mbouya au niveau des États-Unis na pesi mbote na Slim Shady balobi Idriss Mosoni pa mo master na kata TV na pesi mbote na LS Stéphane Lukombo bambote na Joseph Ilunga Yangunda place Ozali bambote na ngana pesi na papa Albert Sombolai motema mamo pao na bike masolo abeta na oza so ebeleka ndo lobaki kala mingi te to ya maili sina konga America TV ka za li solo ya yemoko lekela na vie na yemoko abai li solo so to ki mo sala so somme mais la histoire vraie et lekela yemoko boza toujours connecté branché na konga America télévision ba masolo vrai solo père qui to vraiment a na kati tranche de vérité na biso vraiment na opesa mbote na ngali susu na président Edi Ducheme na Cincinnati place Azali na opesa mbote na ngai na communauté congolaise nyonso ya Nord Kentucky communauté congolaise nyonso ya Cincinnati boya ibele tozana pona bino pona le vraiment to soki wana to mona na bona ba émission oyo iko ya lisusu mikolo oyo iko eza koya sans oublier na opesa mbote na docteur Ngina Maudie merci na carte Afrique du Sud et to bossa na jamais car il y a vraiment parmi bas soutien numéro 1 Congo America Télévision. En tout cas Ndeko, merci beaucoup, merci de nous avoir donné votre temps, votre attention pendant l'émission à Oyo tranche de vérité. J'espère que tout le monde a bongo na mikolo oyo koya. Tout le monde a na mikolo oyo koya. To lingi bino mingi. Bye bye.